maman, vous avez micro mingi. Vous lui donnez beaucoup le micro. Pourquoi? Parce que vous l'aimez beaucoup? Pour maman, chaque lundi, vous avez un micro. Cette maman, je trouve que chaque lundi, vous lui donnez toujours le micro. Pour moi, te poser question. Il n'y a pas de problème, poser question. Posez votre question. Oui, papa, je suis vraiment désolée parce que moi, je suis arrivée depuis le mois d'août. Il faut vraiment, papa, parce que la fille, là, papa, je ne comprends pas. Zéla Mouké, maman. Ça me dit papa, Zéla en Mouké. fait... Zéla Mouké. Papa Blaise. Maman, on a yamba été. Le bas devant tout le monde. Maman. Oui. Pourquoi vous me papa ma bébé? Non, papa, en fait, Zéla, maman. Zéla, papa Blaise, Zéla, Zéla, Zéla. Si on te donne le micro, ce n'est pas pour dire des bêtises. Loba makamo zananzela. Nayama mamote. Moi, je vous ai pas reçu. Nasambela na moanote. Le mercredi, j'avais dit que je vais prier avec elle. Je n'ai pas prié avec elle. Yem sanga oui ou non? Oui ou non? Bon, maman Vanda. Maman Vanda. Vanda, tika ko distraire bato. Je distrais. Tika ko distraire. Oh là là. Maman tika ko distraire biso. Toi, un message, monsieur, tika ko distraire biso. C'est la distraction, maman. Na yamba plusieurs fois. Écoutez, je vais te dire la vérité. Yo moko na ye, écoutez, yo na ye, besoin de sorcellerie. Alors sorcellerie na ngai mutu na kuta na ngote. Nga na ozo sambela na bino de façon que ba lien katana. Alors la sorcellerie c'est un lien de sang. C'est un processus. Yo ni ce na sala ni maman. Parce que n'ebse que yo mo na sorcellerie. Vous êtes sorcière. N'ebse que yo moi na yo atam sami amanipuler na sorcellerie. Mais laissez-moi faire le travail. Yo peut ça hors de thé. J'ai prié avec l'enfant mercredi. Oui ou non? Nalbaki devant tout le monde que je vais prier mercredi. Je l'ai fait, je ne l'ai pas fait. Mais je vous avais dit quoi? Azela, Narotala, après quelques semaines, j'avais dit ça, oui ou non? Bon, Vanda, maman, Vanda. Asseyez-vous, maman. Ok, question. Bino misabatuma be. Non. Après, bon, aboyako yambanga et tout ça. Non, on n'y a qu'un autre qui sort, c'est le nom de Misabat. Vous voulez que je parle de on se maîtriser ce qu'on. On cache l'identité, on n'y a qu'un lobalo. À un moment, toi, tu as un problème. Dans mon nom, les a souvent mingité. C'est pourquoi on a compris na rayo. C'est pour ça que mais na lingi n'était pas pesé comme micro pour la question na les on angelati. Si tu veux me voir au monde en air nioso. Si vous voulez me voir au monde en sans rendez-vous. Si vous me voyez même sans rendez-vous. Attends na télé vous na oye. Quand je me lève vous venez. Il y a mon anga sans rendez-vous. Elle me rencontre sans rendez-vous. Tolandi vidéo ya pasteur Charles Bamako. Ça vraiment oh pasteur Charles Asali babenga kango immaturité spirituelle. Et ça immaturité spirituelle. En plein bateau, okoki ko traiter maman bongo kwa mutozo bela mutute. Vous savez, Moussala Yanzambe, il faut avoir la compassion. Moussala Yanzambe, il faut rozala na mawa ya batu oyo bayaka envers basali Yanzambe pona kosenga lisungi ya libondeli. Et ça na ba serviteur mususu bazara mitema mabe. La façon que pasteur Bamako Charles alobeli maman wana, tu sens que ça fait mal. Il n'y a pas la compassion. Même si la maman a sa sorcellerie, tu ne peux pas parler ça comme ça devant tout le monde. Ozolo bele pena kanda. Maman fanda bino bolinga ka vérité. Je ne sais pas ba serviteur mususu to benga ba serviteur ba koma komona bato ba yaka kosenga lisungi libondele pa bango lokwa bana na bango. Bako ataza mukolo akomo mone lokola eloko moko boye respect zate. La pasteur Charles, elle se prend pour na kolobe la maman mukolo na moneti bolinga rabaye sabino ba vérité to yebite toza na podium ya musique ya mokili ou bien ndenge nini. C'est l'immaturité spirituelle. Il y a des gens oh des fois to traitaka ozo orienté na chemin à délivrance ozo pese ba prière. Dieu t'a déjà révélé que muto azaboye mais azaka kawana pona kwa merde yo mais ozo supporter ozo persévérer. C'est ça la compassion. C'est ça la compassion. Ozo diriger batou mais otikala kolobele lingala ya mabete. Ozo respecter d'abord. Ozo yokele mawa. Parce que la sorcellerie c'est une maladie. Baza ba patient.
bakomaka bana mike te. E bandimi ebele lelo balingaka bapaster ya bongo ya immaturité. Pasteur aza na capacité ya kolobele o nyonso ya lingi. Oui, des fois bandimi pe basukisaka bato motema. Mais nous devons avoir la persévérance et la compassion. Tozalaka baninga te. Moi de maman, on a soutenaka, on a orientaka. Ma fille, babenganga kutu ma fille. Ma fille, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ozo tcheke aza maman. Ozo lobele tout d'abord na respect. Quel que soit les cas, c'est pour cela lorsque nous sommes en train de prier, on doit demander à Dieu de nous donner une grande cœur. Un grand cœur, pardon. Nzamba pesa biso mutema ya munene, un grand cœur. Yako surmonter, yako supporter bandimi. Et ça mutu mususu abengio. Allô maman, nzamba lobi nini? C'est connecté mbala moko. Allô maman, que ton Dieu me localise. Lorsque tu sens que mutu azo a merdé yo, ça nous arrive aussi. Il faut d'abord kopema. Tu prends le charisme de toi-même. Moi, il y a des fois, batu babenganga. Tu sens que mutu oyo azo benga yo po ambrier yo. Au moins, on a fandi kimia na gardaka vraiment silence ya tamulai pona yo kae. Mutu akobanda oloba mama elelele omoninga na lotaki asangisi bandoto ata 80 yo interprétele. Azo tikelo kutu tan lobate. Omona na fandi kimia ya kimia o kaka allo yemoko tango yo na fandi kimia komi allo ngam non je suis là ma sœur bien je suis là papa je t'écoute. Ok maman po namoni depuis na bandako loba maman ozo répondre ngapte papa nazo yokayo. Nous devons avoir la persévérance pasteur Charles. Okoki ko traiter maman mukolo bongo na miso batute, vous avez la sorcellerie. D'ailleurs tatati tatata. Non, aza malade. Oya ye pana yo. Il faut ko senga kanzambe, apesa biso mutema munene, apesa biso makasi. Et ça na mutu mususu akobenga yo abosani ki après avoir kosalela nzambe, ozana bana, ozana makambu no pe mususu ya kosala. Yazawana kaka azwa yo temps, mais il faut kozala na sagesse nini ya kokende na mutu wana po oblesse yete. C'est pour cela lorsque nous prions, demandons la sagesse, demandons la persévérance. Tosengaka nzambe mutema munene poko diriger pe batu ezalaka facilité, qu'orienter batu eza pe facilité. Pasteur Charles, je ne sais pas, obandoko mimona na ebite soki na ndaku na yo, soki pendenge nini aux 8 ans ya kobukela mutu bongo, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Ça le quoi na mona ba pasteur mususu. Allô papa. Oui. Na bengio boye. Olo mama kingani bongola mutema. Oh. Papa na bongola mutema tika nanu ndengo zana yobi magana mndegono na mbali ndegono kingani. Yobi magana mobali andeko na yo boye. Kasi mutu bofandi na pembeni, est-ce que serviteur de Dieu ko sala mamba bongo? Serviteur de Dieu. Oyo azo kamba mana molimo mo santu, est-ce que mutu akoki ko benga nga pembala moko na keneneke maman répands-toi? Non, la sorcellerie c'est la maladie. Ezaka bokono eza bokono eza maladie. La sorcellerie c'est la maladie. Eza la ngana benga kindoki eza lokwa application. Okoki pe ko désinstaller yango. So kuteni na mutu ya malamu oyo azo communiquer au Jésus-Christ, okoki pe ko désinstaller yango, okobiki pe. C'est méchant.
omoni ba mo mutu mama telema ozandoki yo na mwana na yo non 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 non. On doit les persévérer. Nga naza intercesseuse. Naza pe na batu o ba ya envers nga. Na yebite bo partager vidéo na nga. Soki eza na muto na lobela mabe aoloba. Nazalaka matata. Menzamba silisa matata na nga na koma mutema munene parce que na mama ya bana ebele. Même si mutazo yelanga mbetenga, je suis en train nazo mi calmer kaka. Nazo sambela nzambe. Moi be na fanga nzambe pesa mutema munene. Mais nazara mutema mukuse. Pona musala ya nzambe, il faut na koma mutema munene. Eza immaturité. Otelemisi mutu en pleine batu. Non. Okoki kosala ngo bongo te. Quel que soit yena mwana na ye. Toyambaka pe bandoki. Toyambaka pe ba sirène. Ozo sentir que muto nazo solola na ye bonenga za boy. Ane sirène. Mais muto nazo solola na ye boy. Ane magicien. Aza na posa obongo na te ye kwa mbriyenga. Mais nazo persévérer. Nazo intercéder. Omona ka ye moko okende na malembe. Toyambi bato bazana besoin le bouko. Parce que na kati ya Bible, quelque part, la Bible me dit, pendant que Jésus abanda qui coopérait miracle, et c'est là qui n'a bato mususu bazala qui n'a besoin à l'obi côté. Il y a des gens qui viennent vers nous, oh bazana besoin à l'obi côté, mais baye kwa mbriye biso. Mais na ko kende na e bongote. Il faut na kene malembe. Ezaka puissance nzambe nde koki ko benga na ye, ekoki ko longola ye liboso na ngana ba mbriyema na ye. Et na kati ya Bible, c'est Jésus-Christ atindi ba disciple ici ka o ifala ke ko sala musala. Ba disciple ba ke ba sali musala. Ba zonga ki na esengwa ko yebisa maître que maître ba démon ba se soumettre. Mais Jésus-Christ a ici bangonine. Bo sepela te ke bademo ba se soumettre, mais bo sepela ke musala bo sali e koma mina buku ya bomoi. E koma misika ba primezali. Que Dieu vous bénisse.